Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Tango Satana belemi. C'est de la foi TV. Shalom na bande konyoso bozame bandako bipai bozali. To pesi bino mbote mingi tika Yesu Masiya Nazareth. Asala bino ngolu pe bolamu. Na bonde liyo papa, maman, frères et sœurs, la moussa libota, la moussa papa, la moussa maman, la moussa bandeko, la moussa bana, la moussa famille, to sangala la salon na biso, la moussa yebisa ngonga lo sambo koki, yebisa tanga ko bonde la tanga ko lukelo na Nzambe, tanga ko bele la komba Yesu Masiya Nazareth koki ala muka, la moussa avec tout le respect, la moussa na kongi ala muka, a poussa dans le salon to bonde la elongo. La moussa s'il vous plaît, papa nanga, maman nanga, dès qu'on a moi si près à Mobali, la mouka na pongi, la mouka na pongi to bonde là, tango e komi na be, e komi tango ko lukelo na Nzambe, e komi tango ko be ya komba Yesu Masiya Nazareth, yenda za makasi na biso, yenda za bouclier na biso, yenda za makasi na biso, yenda za solution, yenda za mobateli malamu, yenda za mikamwa na biso, yenda za bosungi na biso, mobateli malamu ezaye, soki ya bateli te, oya kobatela, asali mosala ya mpunda, bien-aimé la muka na pongi, s'il vous plaît, papa, maman, frères et sœurs, la muka na pongi, que bon de la elongo. Merci beaucoup, merci papa, maman. Merci na bandeko okayo la muki. Ondimi ko sala sacrifice ya ko bondela na biso elongo tika Yesu Masiya Nazareth apambola yo. Vraiment avec tout le respect la moussa papa, avec tout le respect la moussa maman. Lubana ye maman la muka ngonga lo sambo ekoki. Lubana ye papa la muka ngonga ya ko bondela ekoki. Tokoki ko la boyete sans pourtant tout recommandé kotika butu ya lelo maboko na Nzambe. Ko recommandé mabota na biso maboko na Nzambe. Kotika bombo ina biso maboko ya Yesu Masiya Nazareth parce que yenda mo bateli baramu. Bibelobi o ya simbi na loboko na ye mutakoboto la zate. O ya bombi mutakubebisa azate parce que to simba na loboko na oyo aleki na nguya likolo na nyonso. Merci beaucoup, merci pour la présence nabino, merci pour la compréhension nabino, merci pour la fidélité nabino na chaîne de la foi en Christ. Merci beaucoup pour la fidélité nabino. Merci na yebi ke boza ebele. Merci bana tata na ngai. Bana tata na ngai bandeko ya église CFC au boza de partout. Bipai bozali la pesi bino mbote mingi. Na kombo Yesu Kristo Masiya Nazareth. Merci beaucoup na bandeko ya Congo Brazzaville. Kolo asala bino ngolu pe bolam. Merci beaucoup tozo kota na kati ya losango na biso. Tozo zwa exhortation na mukanda ya Matthieu chapitre na yango 2 na verset na yango 13. Na verset 13 to landi lecture na maman na biso joli uma asali biso lecture biblique. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsqu'il fit partir, tangu bakei, voici un ange du Seigneur apparut à songe à Joseph. Botala topetala mwanje na Yahweh Nzambe tata abimeli Joseph na kati ya ndoto pandake azalaki ya kolala. Abalaki ko travailler te mama Jolie. Mais azalaki ya kolala na kati ya pongi pandake alalaki de ange ya Nzambe abimeli ye aye kopesa ye message na kati ya ndoto pona koyebisa ye nini. Et dit, alobi, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Joseph Téléma, papa Téléma, maman Téléma, frère, sœur, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, Téléma, awanzambe mutazoloba, kolala pongite, Téléma, kolala pongite, tanwezama be, kolala pongite, parce que Pharaon a sali ma plan de ma bé. Amen. Alors dit Téléma, Téléma joua. Moi si la yo, Marie, pe mwana oyo ya boti, joyeux, bobima awa, botima. Ponani. Fuis en Égypte. Bokende na Égypte. Et restez-y jusque je t'ai parlé. Bokozala kaka kuna
ti mokolo oyo ngai nzambe nakolobela yo to mpe nakopesa yo nzela ke bima na Égypte zonga na mboka na yo. Pourquoi? Parce que ngai nzambe esi nabongisi makambo nyonso. Amen. Oui. Car Hérode cherchera les tuer en pour être Hérode azoluka aboma Jésus mwana oyo Maria utikobota. Papa, maman, frères et sœurs, nzambe mutazolo bana butu ya lelo. Ndeko lingaki olala sans pourtant ozwa tan lo sambo. La muka na pongi. To bondela en famille. Amen. Pourquoi to sengeli to bondela? To sengeli to bondela parce que Hérode asali ba plan. Amen. Hérode ezali moto yazoluka échec na yo. Hérode ezali complot ya bato nyonso oyo basangani na butu ya lelo osala crise. Ndenge olali olamuka te na butu ya lelo okufela mwana okufela mobali olali bino nyonso en famille na kimia nyonso. Mais après na ngonga moko songolo mwana asali crise bakini mbango na hôpital oboye na ebembe. Mobali asali crise bakini mbango ko na hôpital sakufaki déjà. Moi ça sali crise sali malaise bakini mbango na hôpital boye na ebembe. Hérode asali ba plan na ye. Yango wana alobi maman, alobi papa, frère, sœur, bien-aimé dans le Seigneur, alobi lamuka na pongi, kola la te, kola la pongi lokola sosote, kola la pongi lokola nyamate, kengi nzala réveillé, lamuka obondela, yoka kate, na libota na yo, bien-aimé lo sambo na yo, et comme ça que famille na yo, libota na yo, ndako na yo, et de la sécuriser, et de la protéger. Nanzela ya lo sambo na yo. Nzambe abimelaki marité. Nzambe abimelaki pe Jésus te comme étant mwana na moto. Nzambe lokola le Dieu créateur de toutes choses. Abimelaki pe Jésus te. Ayebisa ye que non longwa awa. Abimeli pe marité mais abimeli kaka nani Joseph. Joseph ezayo papa ndeko zobonda na biso elongo. Joseph ezayo ndeko ya mwasi ndeko ya mobali ezayo mama. Oyo oza branché de la foi TV. Bana notre père. Joseph ezayo. Marie pe mwana ezali libota na yo. Eza famille na yo. Eza ndaku na yo. Eza musala na yo. Eza bana na yo. Eza libota na yo. Ne baza en danger. Parce que Hérode mission na ye ezalaki aya kobomande mwana. Bien aimé, mission ya diable na butu ya lelo. Mission ya Hérode na vie na yo na butu ya lelo. Eza o perdre santé. Eza o perdre mwana. Eza o perdre musala. Eza o perdre commerce. Eza o perdre mono. Eza o perdre sengo. Eza o perdre kimia ozala yango. Bien aimé, kona la pungite, la mukato bondela. Merci tika kola zalokum. Tika nzamba pambola liloba na ye. Amen. Tika liloba oyo e révolutionner yo na nga de pa eto zwami. To comprendre que ba Hérode bazali. Ce qui to lali pongi lokola banyama to kosutuka. Merci beaucoup papa, maman, frères et sœurs. Na bondeli yo na ndako esika ozwami soki okoki kozala pa na position ya kotelema. S'il vous plaît, nayebi koza fatigué. Nayebi ko travailler mingi. Peut-être mukoki kozala passe parce que travailler mingi. Mais na bondeli yo na bolingwa nzambe. Yesu Masiya Nazareth. Zala ya kotelema s'il vous plaît. Telemisa meni bana. Le sambo oya butu. Tolobaka to sambela en famille. Si possible même que aussi bana. Bosali cercle na salon na bino. Bosimbali na maboko. Bosambeli elongo na biso. Nzamba kokumisa mapenza na komimonisa. Amen. Wana ndeko trésor azosunga biso na kantiki oyo pendant que loyembo oyo ezobetama na lingo tombola mongongo ozala d'abord reconnaissant et pas ina nzambe oyo asaleli yo bolamu oyo abatelaki okobanda tongo etanaki kino omona butu ya lelo okendaki musala ozongi na kimia okendaki koteka ozongi na kimia bana bakendaki classe bazongi na kimia bamouvement nyonso badéplacement nyonso
osali na journée ya lelo okendaki na kimia ozongi na kimia nyonso eleki na kimia esalami na kimia ozwi ngolu ya komona butu ya lelo eza forme personnalité eza ngolu mpe molimo ya nzambe tombola mongongo zala reconnaissant esa nzambe merci tumisa ye mpona ngolu mpo molingo na ye na bomboi na yo tumisa nzambe esa nzambe merci zala reconnaissant papa mama epai na nzambe ya bateli yo nzambe ya bateli bana na yo nzambe ya bateli libota na yo nzambe ya bateli fami na yo nzambe ya bateli bandeko na yo nzambe ya bateli mwasi na yo abateli mobali na yo ndenge akelaki mosala kimia azongi mpe na kimia zala reconnaissant bien aimé zala reconnaissant bien aimé oyo abateli papa na yo oyo abateli mama oyo abateli bandeko oyo abateli mboka oyo apesi mpe mikono oyo apesi makasi na nzoto oyo apesi esengo kimia oyo asaleli omoli mpe molibolamu zala naissance ya Christ emema apparition ya étoile moko oyo etikala na kozala te depuis mokili ebanda naissance na esalaka étoile wana ekomaka remarquable bamage bakomi kolanda étoile wana jusqu'à ce que bakende se retrouver epai ya Hérode pour bamonaki étoile. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui s'appelle l'étoile brillante du matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois tomber Yesu Massi à Nazareth. Il y a un étoile brillante du matin. Il y a un soleil levant. Atombo na vie na yo. Atombo na limota na yo. Atombo na ndaku na yo. Atombo na nyonso ya yo. Na limota na famille. Na vie na yo. Atombo na Yesu Masia, automne la soleil levant, automne la étoile brillante du matin, automne le grand vainqueur de Golgotha, automne la maître de tout esprit, automne le Dieu vivant et véritable, automne la résurrection et la vie, automne la protecteur, automne la sécurité, automne la rocher des âges, automne la bouclier, étoile brillante du matin, Azara élevé la vie à yo. Étoile brillante du matin, Azara élevé la vie à yo. Azara élevé la vie à yo. Azara élevé la famille à yo. La vie à yo. La vie à yo. La santé à yo. La peuple à yo. La forêt à yo.
nyonso mosaka lola nzambe na nguya tongwama 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 na mutu ya lelo na maboka nyonso na bamasi nyonso na bafamili nyonso tongwama likolo badeli tongwama olangani ozosambela ozosambela siko korekomande mpe kosimbisa bomoi na yo na maboko ya Yesu Masiya loba nkolo nazorekomande corps ame esprit na nga na maboko na yo Yesu Masiya Nazareth zwa contrôle mpe possession ya corps ame esprit na nga nazosimbisa bana na nga nazosimbisa ndako na nga mwasi na nga mobali na nga na maboko na yo wana butu eyindi moma ya kolala ekoki tolingi tolala yo oyo olalaka te oyo onimbaka te oyo obatelaka baoya yo oyo ovelaka mpona baoya yo oyo osekirizaka baoya yo oyo defandaka baoya yo na mitiki na maboko na yo natiki bana na ngai mobali na nga mwasi na nga fami na nga libota bandeko na ngai ya pasi ya mibali na pene to mpe na mosika na rekomande bango na maboko na yo bomba bango batela bango simba moko na moko tobatela bape tosimbama epai na yo tosambeli na kombo ya Yesu Masiya namemi mabota nyonso na maboko yango bapapa mpe bamama bapapa mpe bamama bandeko nyonso ya basi mpe ya mibali eble na yo oyo wapi nzanga lola bakusani epai na yo kolo simba bongo ya moko na moko mutu ya lelo na maboko na yo mutu ya lelo na maboko na yo nzambe moko oyo alalaka te amemaka te oyo akendaka bolembo te eza yo Yesu Masiya Nazareth mobateli ya solo mpe mobateli malamu eza yo Yesu Masiya Nazareth kolo naye korekomande mabota nyonso naye kosimbisa bana nyonso naye kosimbisa bana nyonso na maboko na yo mobateli malamu Yesu Masiya naye kosimbisa bamama nyonso na maboko na yo Yesu Masiya Nazareth naye kosimbisa bapapa nyonso na maboko na yo Yesu Masiya Nazareth ebateli ya solo ebateli malamu osimba mpe ebatela osimba mpe ebatela osimba mpe ebatela bapapa bamama bandeko basi mpe ya mibali basiwa na maboko na yo babatelama epai na yo Yesu Masiya pesa Yesu Masiya mutu ya lelo mutu ya lelo mutu ya lelo na maboko na yo 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 mutu ya lelo tokadi yango epai na yo ozosambela ozoyebisa Nzambe bana na nga bakolala pongi na kimia ndenge bakolala na kimia ndenge mpe bakolamuka na kimia na ngolu na yo Nzambe tata libota na nga mobimba ndako na nga mobimba mwasi mobali bana na nga badeko na nga baboti na nga kolo ndenge tozolala na kimia ndenge butu epesabeli biso na kimia tokolekisa yango na kimia tokolamuka na pongi na kimia tokomona mokolo ya lobi na kimia ngolu na yo likolo na biso na kombo ya Yesu Masiya banda kobondela banda kodeklare déclarez papa maman mon frère ma soeur déclarez bola la pongi na kimia 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 mutu ya lelo ene la mutu ya kimia pongi na bino ene la pongi ya kimia ene la pongi ya kimia ene la pongi ya kimia ene la mutu ya kimia yeba libota na yo ndako na yo libota na yo
nyonso ya bino bolala kimia bolamusa na kimia mokolo ya lobi epesolola bino na kimia pongi na bino ela pongi ya kimia nyonso ya bino ezala kimia ole puissante loba nkolo yesu masiya ya nazareti baherode nyonso oyo basangani oyo batelemi oyo bazoluka mpasi na nga oyo bazoluka mpasi ya bana na nga mpasi ya mobali na nga ya mwasi na nga ya bandeko na nga ya libota na nga na mutu ya lelo ndenge natomboli loboko nazodeklare projet nyonso oyo babongisi projet nyonso oyo herode asali na mutu ya lelo soki maladi soki kufa bitumba ya ndenge na ndenge ya peleto mpe ya mosika lelo ekweya ebebisama herode avi na nga herode alibota na nga herode afami na nga lelo azokweya azala konfondi ata aza tata botanga ata aza mama botanga ata aza mwana na nga ata aza ndeko na nga ata aza voisin ata aza voisine ata aza baye to mpe bayeresi na nga lelo bazala konfondi maboko nazobeta nazodeklare confusion ekota mapla na bango maproje na bango makomplo na bango ebebisama ekweya ezala anéanti beta maboko papa mama beta maboko baherode avi na yo beta maboko baherode avi na yo beta maboko baherode avi na yo baherode avi na yo baherode avi na yo confusion baherode avi na yo masa konfondi baherode avi na yo ya libota na yo ya bana na yo obazoluka pasi na yo obazoluka ofendre mwana ofendre sante ofendre libala lero baherodi nyonso bakwela bapanzana misala na bango makonze na bango tozobebisa yango tozokwenda yango tozopanza yango tozokumba yango tozozisa yango oyo puissante je déclarer moto ensemble tombo loboko s'il vous plaît lobakolo yesu masiya Nazareth natomboli loboko na nga nazodeklare moto na yo nzambe epela na ndako na nga kobanda na chambre na salon na couloir na cuisine na douche moto na nzambe na kati ya parcelle na avenir moto na nzambe kita na libota na nga na famille na nga moto nzambe pela misala ya satana bakomplo na bango baproje na bango nyonso babongisaki na butu ya lelo présence na bango na ndako na nga na butu ya lelo moto na nzambe epela etumba ezikisa nyonso ya bango baproje na bango maladi babongisi esprit de mort batelemi
ici. Péché qui va préparer. Condamnation. Blocage. Mauvais sort. Mauvais sort. La boutou à l'élo. Elle m'a fait. Au nom puissant de mais comment votre déclarer vos ma complot na bango, ma projet na bango, na ndako na yo, na vie na yo, ndako na yo fait la moto, ndako na yo fait la moto, chambre na yo fait la moto, chambre na yo fait la moto, meki na yo fait la moto, meki na yo fait la moto, salon na yo fait la moto, kiti na yo fait la moto, piscine na yo fait la moto. S'il vous plaît. Nous allons Yesu Masi à Nazareth. Nous allons tomber. Nous allons déclarer. Corps nanga. Âme nanga. Esprit nanga. Les eaux la mort. Et l'eau nyos. On va tenir dans autres nanga. Ce qui maladie. Ata isa échec. Condamnation. Mauvais sort. Envoûtement. Réclamation. Alliance nyonso. Maléfique. Na vie nanga. Lelo. Eyamba moto nzambe. Eyamba moto nzambe. Flèche nyonso. Ya maladie. Balwa kelinga na nzoto. Maladie ya masse. Maladie ya mpese. Maladie ya pema. Toutes sortes de maladies. Nayeba yango. Nayeba yango te. Toutes sortes de condamnation. Na bongo ilanga. Nayeba yango. Nayeba yango te. Na bana nanga. Moto na yo nzambe. Eloko nyonso. Balesaki bana nanga. Kindoki balesi bana nanga. Miski balesaki bana nanga. Momo balesaki bana nanga. Lipa balesaki bana nanga. Moto na yo nzambe. Etumba yango. Enziki
ezikisa yango na butu ya lelo mwana na nga moko te bakobimisa ye batoyi na bango nazozipa yango na makila ya Yesu Masiya ekoyoka bapele na bango miso na bango nazipi yango na makila ya Yesu Masiya ekomona bango te moto na yo nzambe epela etumba ezikisa nyonso ya mabe na kati ya nzoto na nga na sante na nga ya bana na nga moto na yo nzambe etumba yango ezikisa yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, la télé c'est le temps. Ngonga eza ngonga. Tozongisa signal na régie pour la suite ya programme. Mais nandaku esika ozali papa, maman, frère, sœur, oza libre. Donc on continue prière na dimension. O molimo mo santo na nzambe tata komema yo. Biso total limité à parce que likambo ya ngonga esengeli to respecter ngonga tozongisa signal et pas ina ndeko David qui banza na régie kuna pona suite ya programme mais na ndako esika oza libre ya kobondela tomona loboko s'il vous plaît loba kolo Yesu Masiya Nazareth Kolo Yesu Masiya Nazareth kolo Yesu Masiya Nazareth Kolo Yesu Masiya Nazareth moto na yo nzambe moto na yo epela kati na nga Bible lobi na nga osalaka basali na yo ba flamme de feu yango nazo déclaré na butu ya lelo corps âme esprit na nga ezopela moto bana na nga bazopela moto bandeko na nga bazopela moto nyonso ya biso ezopela moto nyonso ya mabe baloni na bango na biso lelo eyamba moto ezika na moto au nom puissant de beta na moko na déclarer moto ensemble déclarer feu mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Tango Satana belemi kotuka pe kotolangaye kolo Yesu afandi na loboko ya Tata Nzambe kobondela ponangaye akobondela ponangaye pona longa tango nyonso atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo bomo ya moto elonga ezalise na yo nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakotambola sena yo poete ozanzampe nakovanda na kombo na yo
yangweza libomba melonunga nakuyemba nzembo na ilunga nakutambula senayo poete yuzanzambe nakutalela siyo hata pasilekelingaye nakutinga masiyo kuleye sengwe tondi motima unayebiete elunga ezalise nayo yawe nakutalela siyo hata pasilekelingaye nakukanga masiyo koleye atesengwe tuti mutima kuna yebiete nabomo ya moto elonga ezalise nayo yawe elonga ezalise na Yesu Masiya Nazareth elonga ezali na ye. C'est vrai, ata pasi ata minyoko tokotika nzelo te po ete longa na bomo ya moto ezali bobele pa Yesu Masiya Nazareth. Bien aimé, croix yende mtakobaka na biso soki tondimi tokomona nkembo na Nzambe. ayo nakoloba na bandeko nanga na lisanga ya basantu nakosanjola kombo na yo na mokili mobimba po ete yozali Nzambe. Kolo Yesu motema na ngai esanjola se yo kolo nzembo na yo na monoko na ngai ekoloba te mpona yebiete nayo nakutalela siyo nayo nakotinga masiyo Yesu Masiya Nazarete solo mpona yebiete nasena moyoyo nayo na pasi bitumba nataleli yo nayo bipepe pambonge nasimbise kombo na yo nayo na vilanga nasimbise kondima epa na yo nayo Ma message confirme oui. Elongo na ye tosimbi kaka kondima yaya tokende wapi na mukana na Marc chapitre 5 na verset 36 bayebisi chef ya synagogue tikotungisa mokonzi mwana sakufi. Yesu Masiya otenaki konti ya maloba na bango te kolobi na ye kobanga te, crois seulement. Alléluia. Mwana kufa ki azongaki na bomoi. Bien aimé, nyonso ayo ekufa soki osimbi kondima na Yesu Masiya Nazareth ekosekwa ndima kaka. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yesu Masiya, le chef et le consommateur de la foi. Bana CFC, Bana Kodef. Alléluia. Bana de la foi TV partout à travers le monde. Alléluia. Yesu Masiya Nazareth. Total sa kondima liboso na ye. Po ete longo na ye nde tobima balongi.